madame. Tout le après biloko hein. Ah, tout ça, on a libongo na maluku, na libongo à Mazère, précisément na maluku, na port à Mazère. Place tu travailles, à Babane ou Bangi, et yaka, tu décharges, tu as un manutentionnaire. Foufou nezana et tu as un mboka yaka. Masangu pe tu as un mboka yaka. Hollanda, na ba Kimpuka, ba Kwanga. Nous avons un simana ngana. Donc ba Kimpuka nezana ndeni. So que yé que stock eza mingité, yango mo mata. Au moins on a tongo bozana 10 sacs Kimpuka soit tu tika Kimpuka na journal le exemple na journal le so tika Kimpuka na ona 65 000 francs. Au moins on a tongo nango so Kimpuka stock ezate ba maman ba ebele ba comme ko wela yo po salini o matisi prime moko. Ndé mo na fufu ndé mo na sangu. Donc yango mo mata yango. Yango za ki pa dollar te. So a dollar vraiment to dollar vraiment te. Donc bandi baté na franc congolais. Voilà, ah tout ça ma franc. Tellement ba voyager na biso, so ba uti mboka ba yé. So te ki bilo na dollar o pese dollar ba lingate. Banda kala. Comme ça na uti mboka ya za na mboka so pese mo na dollar alingata bité té. Ça na franc congolais depuis kala. Exactement dollar ba pena dollar e kota bango te. Wa ni pokuna na mboka. Bango kuna ba yebika franc congolais donc dollar ba yebi bango te. Mutu so 100 dollars bi a yebi bango te. Taka ba uti na village banganda vraiment. Au moins na village mo maison mboka donc sinda 6 maisons. Donc il y a dollar. Bilo eza okitate, fufu eza okitate, masango eza okitate. Et yende moi ebele yango wana ekiti moi prix. Kasi tito koma awa na ba 11 mois, aba 10 mois, awa ezonga na ka 200 na sac. Bitou les a. Donc bilo eza prix assez. Bilo eza prix assez, bilo uta mboko eza donc fufu to note 120 000 francs. Mais na minute fufu eza 65 000 francs. Tote ki loba mba de fufu zo mona mike na 65 000 francs. Ba masango saka masango tote kaka na 160 000 180 000 francs. Mais la minute masango tote na 120 000 francs. Tant o eza mabe. Banda 1921 wana eza ki bien mais o to komi o eza banda tamoko mabe to ko kalisuté. To ko ko boko la su bana te. Bana ta dans na 2021 to bana mbongo. Bana batanga ki bien. Biloko ezaki na poya bien, fufunde ti oyo, ezaki na ba 5 000, ba 4 000. Siko na minichos, ba se kati na foi comme na 15 000. Bango ba kitsana nu biloko dollar ngo kititi. Mazuit ekité sans sécurité. Ba kitsana moyen de transport. Ba kitalo ko ba essence, ba mazuit, ba biloko atang ba biloko na ekiti, muto akene mboka ozo biloko azoya nango na primo kwa se. Dollar ekiti, mais biloko ekiti atate. Dollar ekiti na ngoma biloko la wenje a ekiti te. Ekiti te parce que muto asomeke loko na na cher. Tant dollar ekiti soki muto ba kitisa biloko c'est que a reperdre. Donc muto ko bakse likolo wana azate ngo esinga kaka teka kala prix normal to na koteka. Donc biloko ekiti te. Na salon ninga la memela biloko pour nga na mona ka biloko za kande salaki. Oui, dollar ekiti selon to na ngo. Mais selon marchandise na biso za kande salaki. Dollar eza mongo na biso te. Dollar ekoma ko nyata biso lokola kayas. Eza mongo na biso te. Biso to kola to ngai na bota mama mukene epoki ya Mobutu na mona makamba dollar ote. Mokonzi ya mboka aikapiko. Alendisa biso akende na biso tina suka. Biso to zonga na mbongo na biso. Bato wana pe batika na mbongo na bango. Mbote na bino bandeko balandi ya PSB Télévision tokutani lisusu na deuxième partie ya découverte ya libongo awa na commune ya Maluku. Toutaki na libongo ya Ngafura
awa tokomi na Port Léon oyo bandeko balandaki biso na première partie ba comprendre déjà que oyo ezali suite soki olandaki première partie te kobosana te o kokota kuna otala pe ndenge nini tolakisaki bambisi ya kokauka na makayabu na biloko nyonso oyo etekamaka kuna na port ya Ngafura. Yango wana na deuxième partie na biso tomemi bino awa na Port Léon. Contrairement na port ya Ngafura awa mingi ezalaka nde commerce ya masangu ya fufu ya nguba pe na mafuta. Yango wana nde ezali caractéristique ya libongo oyo ne bomoni ba mama bazali koteka masangu ekolo ezali na 1500 francs congolais ndenge bomoni bango moko batie na batike fufu oyo bomoni eutaka na ancienne province ya Équateur euti na Lisala, euti na Mbandaka, euti na Gbadolite, euti na Bolobo. Bisika nyonso oyo eutaka nzela esalaka transit na province ya Bandundu, le grand Bandundu, particulièrement na ba port oyo ezali notamment na territoire ya Inongo pe na Yumbi ezali bamboka oyo ezali pembeni ya ebale. Nzela nde biloko mususu ekitaka po eteka makuna pe biloko mususu emataka o bazwaka na bamboka wana po eya kosuka na Kinshasa. Bino mo bozali komona quantité ya fufu oyo ezali awa na libongo ya Port Léon ezali tellement ebele. Bozali komona basak, bozali komona bamama mususu bazali koteka yango na bassin, misusu bazali koteka yango na bakantine to pe baso nyonso wana ekendaka na centre-ville ya Kinshasa mpona koalimenter bawenze na biso ya minene oyo eyebana na centre-ville. Voilà awa nde esika fufu eutaka. En tout cas fufu ezali ebele a quantité industrielle. Ba commerçant bayaka nango mutu na mutu selon ba capacité na ye ba o bayaka na ba 10 sacs bazali, 100 sacs bazali, voire même 200 ou 500 sacs yaka awa selon ba capacité ya mutu na mutu. Côté on appelle ba porteur batikali simate bazali bongo kosunga ba mama o basombaka awa pona kobimisa yango na libanda pe ezala acheminé na ba véhicule oyo eyaka kosala transport awa. Donc ndenge bozali komona awa ba fufu oyo ezalaka kaka libanda boye, dépôt ezali te, wenze oyo etongama ezali te, ba mama bateka kaka na se ya moi esika ya kobatama pe ezali te. Donc soki mama aye koteka awa akovanda kaka esika avandi ne bomoni bango bavandi na bakiti boye atika parasoleil a mibateli ateki soki asilisi koteka azui babashi ezali wana pembeni nde bakocouvrir basaki ya fufu oyo pe bakei bakoya kozonga lisusu lobi. Donc motu na motu ayebi esika biloko na ezali. Donc moi toloba mesa ezali te po mesa ezate nde bomoni bino moko ezoteka makaka na mabele. Donc biloko bomoni bafufu oyo yango oyo nde esika ezouta ezali kouta na babalenière ya minene, babalenière en bois. Après batie yango na pirogue bois tout ba porteur ba memi yango nde bakoya kobimisa yango awa ti ko installer yango esika oyo commerçant azali koteka. Voilà ndenge bozali komona na ba image awa tozali effectivement na fleuve Congo, mai monene yo bomoni yango nde kaboli Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Voilà babalenière ezali ebele awa esalaka transport
pratiquement chaque semaine entre Kinshasa na ba province o ezali na côté nord ya République démocratique du Congo na lobaki yango ki ba mamba vanda kaka na ba parasoleil na mutu yangwana bomoni binomoko na ba image na koto pe mama azali koteka bilamba pambate na ba mboka esika ba commerçant ba kendaka bandeko bazala kuna basalaka parfois échange ya bilamba na biloko ba bazali ko produire par exemple soki okei na biloko okei par exemple na bilamba to na banzungu na biloko oyo eutara na Kinshasa omemi yango kuna ozali na facilité ya kosala échange na fufu to na bimpuka o bozali komona au lieu que osomba yango na mbongo o bozomona ekangami boye na basachet ezali bimpuka oyo basalelaka kwanga yango oyo eutaka na ba province ezali ba résidu ya manioko nde yango basalelaka. Voilà, tozali toujours pour continuer kotambola toyoka bandeko oyo bazalaka awa o basalaka misala o batekaka tokoyoka bandeko ba porter baebetela biso lisolo ya wenze oyo baebetela biso lisolo ya commerce oyo esalamaka tout le long ya fleuve Congo baebisa biso ba difficulté na bango ezalaka nini pe baebisa biso marché lelo ezali ndenge nini au regard ya taux ya dollar ndenge ezali bongo ya kokita pamba te taux ya dollar ezalaki na 28 000 francs lelo ekomi na 24 000 wana bomoni ezali bandeko bazali ko voyager neti mwana mokio bomoni amemi valise na mutu to ndeko auti koleka kala mingi te amemi mousse na ye azali bongo voyageur ndenge akei bongo akei ko embarquer directement akei ko mata na masuwa pote akende na esika oyo azali kokende toyebi te soki akei mbandaka to lisala to mboka mosusu oyo pe ezali bakwanga oyo bomoni curieusement ezali différent na bakwanga oyo toyebi pamba te oyo ezali na sachet ezali na makasa te. Voilà, to continuer toujours kotambola na cadre ya balade na biso totala nini ezali kosalama awa o pe bomoni ezali bakazi ebele ya masanga ezali pe ko voyager kokende na ba province. Voilà, toyoka bandeko o bazali awa babetela biso lisolo ya wenze oyo pe ya ba réalité nini bakutana na yango kotoyo. Mbote papa kombo na ngai Mitterrand awa toza wapi? Ah, toza na libongo na maluku na libongo Mazère, précisément na maluku na port à Mazère. Place to travaille ka babane utaka ubangi et yaka awa to décharger ngo toza kwa ba manutentionnaire. Ah, bien aux manutentionnaire. Principalement à biloni ekitaka. Bon, ah vraiment biloni ekitaka par rapport ya dollar ti. Ah biloni na biso ekitaka yango moko mataka mo ekitaka. Na nene. Bon, fufu nezana e utaka mboka yaka. Masangu pe utaka mboka yaka. Holanda na ba kimpuka ba kwanga. Nous avons un simana ngana. Donc ba kipuka ne salandeni. Soki yé ke stock eza mingi te, yango mo mata. Au moins na tongo boza na 10 kipuka soit tika kipuka na journal lelo exemple na journal lelo. So tika kipuka na 65 000 francs. Au moins na tongo nango so kipuka stock eza te ba mama ba ebele ba komi ko wela yo po salini o matisi prime moko. Ndé mo na fufu ndé mo na sangu. Donc yango mo mata yango. Yango eza équipe à dollar te. So à dollar vraiment to dollar vraiment te. Donc, franc congolais. Voilà, tout ça ma franc. Tellement, bah voyager na biso, so ba utimbo ka ba yé. So teki bilo na dollar, opese dollar balingate. Bandakala. Comme ça na utimbo ka ya za na mboka, so opese money na dollar alingate habité. Ça na franc congolais depuis kala. Exactement ma dollar, ba pe na dollar e kota bango te. Kwa ni pokuna na mboka. Bango kuna ba yebika franc congolais donc dollar ba yebi ngote, mutu so 100 dollars bi a yebi ngote. Taka ba uti na village banganda vraiment au moins na village maison donc 6 maisons donc avec un dollar siko awa lelo na mukula lelo tozali faut était kamina combien masango était kamina combien biso la kanene dans libongo lokuta mabe bituleza donc biloko za prix assez biloko za prix na C biloko uta mboko za donc fufu to note 120 000 francs mais na minute au fufu za 65 000 francs to te kilo ba mba de fufu zo mona mike na 65 000 francs
Zolanda. Masangu, ça que Masangu, tu as 160 000, 180 000 francs. Mais la minute, Masangu, tu as 120 000 francs. Le journal, le lot. Donc, le lundi, le 6. Parce que d'après eux, voilà. Bon, Bitoula, ils ont la périodique. Voilà. Périodique, il y a des gens qui ont besoin de maman bongo. L'offre est demandée, donc, ils ont besoin. Ceux qui vont commercer, ils ont besoin. Ça, ils ont besoin de biloko na ye. Hollanda. Aye na biloko na ye, habité franc mitera, te que na biloko na 120 000 francs. Hollanda. So biloko na ke ils ont 120 000 francs. On a fait un téléphone dans ça, qui a 130. Nous avons 10 000 francs à gagner, c'est pour cela que nous avons gagné. Ok. C'est que nous avons voyageurs. Et ça, la rappelle combien de jours pour dire? Bon, ceux qui vendent ça vraiment, ceux qui vendent ça, ceux qui payent 120 000 francs. Au moins, on a un maman billet, bah comment la ceux qui sac, bah où est la monoso. Maman billet, na 120, tu t'en appelles 140, 140. Parce que mon doigt appelle ça 120, tu t'appelles 140. Il y a moi rabia appelle ça 140, pas stock stocker belé. Il y a ça dans zoap. Dans 140, donc billet matarabongo, voilà libongo. Eh matarabongo. Donc na ça qui n'a pas bénéficié bah 10 000 fois 100. Donc ah biso bien ça, biso bien, to l'air bien. Là biso à l'aise. Bo l'air bien. Mais ça nous se pèse dans la difficulté qui bien beaucoup dans la awa na difficulté na biso na libongo mingi mais to kuta na ba voyageur. À quoi peut ça sac au teki toujours ici là ndo au sala remise en mongo. Oko ki apena ndako na mbonga bato ba 3 millions et bungi au na ndako. Mon ba difficulté non. Ba yibi au peut soit ba kulu na kuta nzela au teka soit 55 na ça au teki 45 ba kulu na ba botolo mo na nzela. Occupé prison sur la biloko bien au TKT besoin na mbongo bomba quitter occupé prison ba risque na Moscou ya ngwana voilà la difficulté ba libongo donc ba misala kilo mo yebinde zalaka e mo poko be la brusquement mu Congo pasi mo pe moraide be donc ba hernie o ma pe hernie pour la biloko kilo donc ba difficulté c'est belé o ke pe na mind to ko ta maibu o me masaka zo bima o stuki bo kuta pe na mo langi mo e pasuka unyati on a charge e paso lo makolo ko tinda ku donc so so pe bien exacté ba ko to pe likolo yo ba difficulté makasi ka ngwana donc bino awa à part masangu na fufu na bipuka voilà mbisi bon kopa mbisi bata mbisi ba jita mbisi makayabo ba jita mbisi okauka donc dia kana bango ne mtu basala dola comprendre on va commerçant na on va soma mbisi mingi ba uta a ba kiko sala chambisi na mboka ba yebi valeur dollar bango ne na minute même mbisi akali kolo kaka donc dollar ekiti mais mbisi ekitite bango to wa tema ba sala dollar e bata mbisi surtout mbala mbisi ba mama mbisi ba linga dollar makasi donc bango mbisi akali kolo message nini yo lancer na ba ndeko so ba landio na ba konza mboka na ba tu o pe ba ebite ke libongo ezalaka awa esika ba boso ba bon message na salika na lancer un message na ngai na ba to nyoso ya 24 communes Kinshasa na ba to nyoso ya ba province nyoso mboka ke so komi na ba ndeko diaspora po to ne ba landanga so boye na Kinshasa boye na commune Maluku bo kitana libongo avec na libongo Port le Roi. Hein? Et ça sous ma sœur parce que comme Port le Roi. Si on a Port le Roi, au coup de Kimpuka, au coup de Masangu, bah Foufa pembe vraiment. Donc après Foufa ba Congo, et ça Foufou na biso ou. Yango utara ubangi ba bubu, dongo imese. Ouais, yebi mbona na yeba. Donc message ka ngwana so boya boso ba mbisi, donc ma moza bien touriste, donc ma mo kitoko ça. Ba mbisa fresh pesa moins cher. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Bouti Kolanda moko yaba ndeko basalaka awa ndeko Mitterrand a expliqué biso musala nini ye asalaka commerce ndenge nini elekaka pe a ebisi biso que makambo ya dollar ezali ko influencer prix ya fufu te. Boki bino moko ba explication nyonso apesi na ba détail pamba te bandeko bayaka na ba fufu oyo bango ba utiliser ka dollar te. Pourquoi? Parce que bazali batu ya mboka kuna dollar batu mingi ba yebi yango te kuna dollar ezalaka très utilisé te. Mais tu remarquez quand même que
prix ya fufu ezali ya kokita. Alors d'après Ndeko Mitterrand a expliqué biso que prix ya fufu ezali ya kokita non pas pour na dollar mais ezali po biloko nde eye ebele na marché. Ndenge kaka boyebi la loi de l'offre et de la demande principe o eyebana mingi na économie. Donc soki biloko ezali mingi na marché prix nango ekitaka pe soki ezali muke na marché valeur nango emataka neka baloba en français ce qui est rare et cher. Voilà, to continuer toujours kotambola awa en tout cas ezali port, ezali wenze, ezali parking ya mituka, ezali nyonso à la fois yango bomoni bandeko ebele bele bazali kotambola na mopanzi kuna tomoni ba cabine téléphonique na koto tomoni ba malewa côté mususu tomoni ba maman bazali koteka biloko ya ndenge na ndenge neti jeune fille oyo azali koteka makala ye a préféré ateka na makala en détail pona bandeko nyonso oyo bayaka kusomba biloko pour s'approvisionner na wenze oyo. Il faut quand même signaler que par rapport à coin mususu ya Kinshasa awa wenze ezali moins cher na ndenge ya kosakana te, wenze ezali moins cher surtout biloko oyo eutaka na mai, biloko eutaka na ba province, biloko eutaka na nzela ya mai awa ezalaka moins cher makasi. Alors topusani pembeni kaka ya libongo source moko ya mai ezali awa, donc ezali rivière moko mokuse. Je pense que koyi kozala parmi ba rivière ya mikuse awa na ville ya Kinshasa parce que source nango ezali kaka pembeni awa et puis esali à peu près 300 ou 500 mètres et qui nango mbalamo kobwa kama na fleuve. Voilà, source wana yango nde e permetaka bandeko bayaka wa bandeko bazo voyager, bandeko bazo zela masuwa est embarqué et permetaka bango que ba sokola pe ba se rafraîchir, surtout que to apprendre awa que courant ezali te mikolo na maluku pe mai ezali kobimate, donc mai ezali kobimate ezali effet logique na ndenge courant ezali te. Nini esali que courant ezala te, nini esali que mai ebimate tokoyeba yango tant tokoswana ba mama obozali komona ezali mipiku ya fufu ya mbuma ezali bon côté kama na 2000 francs abomoni ekolo mama simbi ekolo ya pembe o ya fufu ezali na 1000 francs congolais ya pamba. Donc 1000 francs congolais ezali moins de $1, ezali à peu près 0,5 $. Les ekolo ezali côté kama awa na maluku mupiku o bomoni ya bikedi ezali fufu onan ba nikisite ezali côté kama na 2000 francs. Donc ce qui prouve que awa na wenze ya maluku na port oyo biloko ezali moins cher. Na lobela kibino que ba mafuta pe etekamaka awa mafuta mbila eutaka na Équateur ya wana bomoni ba bidon ezali pembeni wana touti kobaluka tozongi lisusu na rayon oyo esika ba maman bazali koteka en détail awa kokamwa te soki omoni pe mbisi ya mai, soki omoni pe mbisi ya kokauka pamba te ezali port ezali bisika oyo biloko ya ndenge na ndenge yaka kosuka. Kasi particularité na bango mingi ezali biloko tutangeli bino ezali masangu, ezali fufu, ezali bimpuka pe ezali nguba na mafuta ya mbila. Awa ba activité ezali ebele, voilà ba moyen de transport au bandeko ba voyageur nango yango yo avec tout le risque bino monde bozali komona bango nde ba lesaka Kinshasa kasi batambolaka na ba embarcation en bois. Awa ba bateau de pêche ezalité, awa ba bateau ya métal ezalité. Toyoka bandeko ndenge ba s'exprimer lisusu. Mbote papa na ngai. Toza malamu. Toza mwa bien. Kombo nani? Mami. Mama mi? Mama mi ya toza wapi? Na Mazer. OK. Awa na libongo Mazer yo teka nini? Teka fufu, teka masangu, teka nguba. Oyo ndenge dollar ekiti awa bino situation eza ndenge nini?
est-ce que fufu ekiti masango ekiti biloko nyonso eza okita to ndenge biloko eza okita te fufu eza okita te masango eza okita te eye nde mwa ebele yango wana ekiti mwa appui kasi ti tokóma awa na ba 11 mois awa ba 10 mois awa ezonga na oka 200 na sac na lelo etekami na combien lelo etekami na 130 na 130 000 parce que lelo nyezosala ke biloko ekita te malgré que dollar eza ekokita te mpona nini bato bayaka kuna baosoma no mazuiti cher essence cher sikoyo soki moto aye na biloko na ye atie na kati ya barniere na ye aye nango afuti ye document moins cher afuti ye ka cher kasi transport des eaux afuti ye ka cher message na yo eza nini po kolanse na bakonzi ya mboka mpe bandeko nyonso oyo bayani bango bakitisa nanu biloko dollar yango ekiti ti mazuite ekiti essence ekiti bakitisa na moyen de transport bakitisa lokwa ba essence ba mazuite babiloko ata babiloko wana ekiti moto akokende mboka ozwa biloko azoya nango na prix moko ase. Voilà, to continuer kotambola obomoni ezali bambisi na misuni. Voilà, ezali banyama ya zamba. Awa tokomona ngulu ya zamba awa babengaka facochère, tokomona antilope, tokomona ngombe ya zamba azali pe awa. Donc nyonso bomoni awa na makaku ezali awa na kati nde bomoni ndeko azali kobimisa yango boye awuti nango na Équateur nde azali kotanda yango ezwa moi po abanda koteka yango. Donc soki to évaluer ndenge tutuni to se renseigner nyonso oyo bozali komona na kati ya panier na ye ekoki kokuter 3 millions de francs congolais, ce qui équivaut à peu près 1500 ou 1400 dollars nato ya lelo. Voilà, ezali penza investissement monene, ezali commerce monene. Ope bomoni ezali bandeko oyo ba wuti ba province bazali kokita na masuwa ne bomoni mususu na mbeto na ye na maboko mususu na bakoli na ye bazali ba voyageurs. Totambola toyoka ba maman baloba à propos ya ba prix ya biloko na wenze. Mbote papa. Kombo nani? Komona ngai biloko mpia Belinda. Mama biloko mpia Belinda. Awa toza wapi? Ah, toza la Maluku. Na port ni? Toza la port ya Mazer. OK. Awa osala musani. Naza commerçant, natekaka fufu, natekaka masangu, natekaka mafuta. Banda mbula nyo bandi musala. Na umeli, na boti bana tu na mumbongo. Banda 2001. Banda koteka. OK. Depuis banda koteka na 2001. Na lelo to na 2025. C'est to bi au comparer. Tawana na tan oni eleki. Tan o eza mabe. Banda 1921 wana eza ki bien mais o to komi o eza na tamoko mabe to ko kalisute. Ni kasi. Tozo kwa boko la su bana te. Bana ta dans na 2021 to bana mumbongo. Bana batanga ki bien, biloko ezaki na poya bien, afufunde ti oyo, ezaki na ba 5000, ba 4000. Siko na minutes ba sekati na fo ekomi na 15000. Bon. Ba sa fo ezaki na 15000 ekomi na 25000. Masango ezaki na 1000 francs ekomi na 2500. Donc tozo kokate. Tozo koka vraiment tozo ba para tozo kokate. Mais toyoki ke dollar ekiti. Est-ce que biloko na wenze ekiti te? Te dollar ekiti, mais biloko ekiti atate. Dollar ekiti na ngoma biloko la wenje a ekiti te. Ekiti te parce que mutu asomaki eloko na ye na cher. Tant dollar ekiti soki mutu abakita biloko c'est que akoperdre. Donc mutu akobakisa likolo wana azate yango esinga kaka teka kala prix normal to na koteka. Donc biloko ekiti te. Siko neti na sac ya fufu na mbadi ndeza ko sombili na combien lelo? Mbada fufu boye ndenge ozoleka boye. To sombaka ngo na 45. Mais lelo komo teka na 85. Donc écart moko ya makasi za na 4 siko mutu asomeli ko 85 akokita na 45 yo moko to comprendre kaka message nini relancer na bakonza mboka o bazolanda yo par rapport à la situation na bino par rapport à la situation de dollar par rapport à la situation wenzende bilozo kitate message na weza nini na bakonza bon message na ngeza pa bakonza mboka bo o eza maluku toza na frontière biloko tu eyaka ekusukaka awa mais biso awa to osoma biloko leki cher siko bato baza kuna bakosala ndenge nini yango to elaka bakonja mboka dollar ekiti nango mais bameka kotala pe situation ba fufu ba masangu
bana beso komia bana classe ba otanga soute ba comme la posa ya luki ateki azui moi mbongo atie na poche classe ezali soute faut que teke za bien te ile kwa 45 comme ba moko na 85 makala ezalaki na 15 mbala moko ngo 45 mafuta ezalaki na 45 yango na 85 siko boye bisabiso osala ndenge mais o ezali ke biso tozali na prix assez Kishasa kuna bazala mwa likolo mais abiso to ashebo wata Kishasa kuna bazana ndenge ni waviva pe ndenge ni donc ba konjamboka batele soko la biso ba mama pour ces ezali makasi. Voilà, bah avis ezali partagé par rapport à prix, bah musu ba lobi ke ezali ya kokita, musu ba lobi ke ezali ya komata, bah musu ba lobi ke kokita ngo ezali na ngaka éphémère pe ezali temporaire, mais ce qui est vrai biso mo to constater en opé, j'espère que bino pe bomoni ba biloko ezali vraiment na prix ya C awa na wenze. Voilà, ba porter pe bango wana bazali toujours ko continuer ko sala musala na bango to poussa na pe pembei na bango to yoka bango babetela biso pe lisolo ya musala na bango awa na kati ya port libongo ya Mazer ndenge nini ba fonctionnaka ndenge nini ba salaka ba difficulté na bango ezaka nini pe impact ya dollar na kati ya musala na bango ezali nini. Est-ce que ndenge dollar ekiti bango pe ba kokitisa coût ya service na bango to ba komatisa yango to ekosala ndenge nini to koyoka bango na micro pe bilili ya Aristote Ndombele toujours na cadre ya découverte na mopanzi bomoni ba mama bazali ko pona nguba pour que tango ba koteka yango ezala propre pe ezala na ba poso te. Voilà balongola yango déjà ba poso pour que bateka yango malamu ne ba mesuraka na ba sakombi na bikolo pe na bakopo baeba ndenge nini ba ko mesurer yango pour que ekoka malamu. En tout cas ambiance awa na libongo ya Mazer ezalaka nango na kimia libongo ezala nango na kimia ba menace ezali mingi te insécurité ezali mingi te kimoyibi ezali mingi te pamba te awa ba service nyonso ya l'état ezali représenté service ya migration DGM ezali service à renseignement ANER ezali armée force terrestre ezali armée force navale ezali la police pe ezali wana toujours pona ko faciliter que makambo etambola malamu monguna akota te pamba te ayo ezali frontière pe ba maman bazali koteka bateka na kimia motu ayiba eloko muninga te motu abungisa eloko muninga te ndenge na lobaki yango tokolanda bandeko ba porteur toyoka bango ndenge nini bango ba fonctionnaka na service na bango. Mote Boni oza bien kimia kombo nani umona ngado ndeko don awa toza wapi awa toza na maluku concession na libongo ya Mazer. Awa yo sala musala rapporteur depuis mbula ni yo sala musala non juste en 2025 en 2025 oui awa climat eza ndenge nini na ndenge musala ezo salama nde ba mama bazokota est-ce que circulation ezali est-ce que bato bazokota ba client bazoya na bango oui pour la circulation vraiment en tout cas to féliciter non de un an ba konza libongo na biso ya Mazer. Parce que pour la maman vraiment non pour les lots on se dérange en honte parce que tout est 50 to soit na biso chaque jour oui chaque jour tout c'est le courage makasi nao tout oluka osana siko ba difficulté ni yo kutana na ngona musala bon moi ba difficulté na kutana par ça koswana moi ba distriction moi ba mkeza laka moi ba bitumba tout cela doit part ça vraiment dans le musuité yo posaka moi malu oui alors toyoki ke dollar ekiti yango toye awa bino mo bozawa est-ce que na ndenge yo zo memela ba mama biloko ozo remarquer que biloko pe ekiti to bilo ezaka na prix ezala bon selon biso nde to sa musala awa na selon ndenge na memela biloko pour nga na mona biloko ezaka nde salaki oui dollar ekiti selon to nango mais selon marchandise na biso ezaka nde salaki yo po ekiti si musala voilà si prix voilà qui t'a pris force majeure force majeure qui t'a monté oui bon mais masque au 5 mois na combien mais ma 5 mois aussi banda na ma utile banda na 2500 parce qu'on a biso bato mais mali banda na 1000 francs oui na journée moro neti yo comme ma combien de sacs bon c'est là où mon na kan tout est comme on na
ata ba 100 sacs ata combien to mimana biso. Oui oui. Wana obanda heure ni aussi ça heure. Banda musala na 8h ti 14h na 6 musala. Merci beaucoup. Message ni ko lancer na bakonza mboka par rapport ya musala na bino nini bakoyi ko sala pour basunga. Bon, message na ko lancer na bakonza mboka juste que te bataille la bisoka. Bataille la biso c'est l'homme ça tout ça là. Basunga bisoka qu'un jour que to tika pe ba misalo tout ça là. Merci beaucoup. Bien. Mbote ndeko. Ah, mbote papa. Kombo na ngai. Kombo na ngai manutentionnaire, Dieu merci. Ndeko Dieu merci. Donc tu comprends déjà que vous êtes manutentionnaire. Awa tozawa. Ah, toza na port ya Mazer na Maluku. Depuis mbula nini yo bandi musala? Bon, to bandi musala awa na 2012. 2012 ti lelo 2025. Donc 13 ans na musala. Ah, 13 ans na musala o. Ce qui est lobby au comparé, yo bandara musala o. Na lelo ndenge to komi na 2025. Nini est avancé, nini ezongi sima. Bon, banda to banda musala na 2013 ti lelo moi mukeka katozozwa pona kosunga libota. Mais bénéfice moko pinza malonga nano tozozwa te. To lukaka moi muke ya kosunga libota. Donc eloko échanger ezate. Eloko moko ya changer ezate. OK. Bino sko bosala ndenge nini soki commerçant aye. Bino musala bino banda na niveau ni bino ndeko kenda ko luka ba commerçant to bango nde bayaka epa na bino plutôt ba voyageur. Voilà, ba voyageur bango nde bayaka epa na biso. Ezalaka soki bango baye bayaka document, so baye na document biso siko ba manutentionnaire toza na libongo. Soki eza par exemple sac ya fufu bazo pesa biso 4000 ya sac ya fufu. Soki eza mbisi ezalaka toyokanaka kaka topesi prix toyokani oyo kopesama tozwi mbongo. Ah, mais soki masangu tozwaka na 7000 na par sac. Ah, 7000 wana l'État azozwa pourcentage na ye, commune azozwa tous les services ezana port bazozwa na ba porteur pe bazozwa ndambo kaka na kati ya mbongo wana manutention. Skoneti soki biloko ye pana yo esala rapé pour ba combien de jours pour esila. Bon, soki eza mikolo ya vente ke biloko eza na vente, c'est pour lelo to silani. Soki eza mikolo kwa mikolo nde toza na nde mwa libongo etondi boye. Ezala ngwa msusu ba une semaine par na ba 2 semaines pe komaka. Tozwa mbongo te. Ah, malembe ka tozelaka ba mpo baza ba client faut bateka. Ba ba pesa ba mbongo ne ba so bazwi mbongo ba pe ko pesa biso mbongo. Ah. Siko na ndenge tomoni biso mo penza biloko evandi mingi. Elo ni ezosala ke biloko ekende te. Bon, na biso mo tozo comprendre te. Po biloko ezoteka mate babandolo ba dollar ekiti o bana classe mutu ba na etula bana classe pe classe de zongi mais tozo comprendre te ke biloko yango ezotonta libongo plein biloko etondika kotonda. Tozo comprendre te. C'est que tozo ebate ne na nini ezozala to ebite. Dollar ekiti. Est-ce que fufu na masangu nangu bape ekiti? Biloko nyonso awa même na libongo sikoyo so za na 40 000 francs congolais ozozo sac ya fufu so za na 30 000 sikoyo ozozo sac ya fufu so za na 100 000 francs congolais ozozo sac ya masangu so za na 150 000 ou 120 000 ozozo sac ya nguba. Ah, sac ya biloko nyonso kwanga oya mbobolo oyo 30 000 ozozo ango na libongo awa na ba 25 000. Donc c'est biloko ekiti. C'est biloko ekiti makasi. Alors, na musala na osalara, ba difficulté ni yokutana. Bon, moi ba difficulté muke kaka l'État sungaka pe biso te. Bon, ezaka moi ba difficulté ko sona na ba client, talaka compris so client teki bien te lokwa yesi ko ateki na 25 000. Siko document, il faut fouta 25 000. Na manutention. Siko yetango asomba ikuna combien? Akotika na combien? Eloko wane ko simba te ko makabo ko ma mindondo makelele. Par rapport à moi, bitumba pe koti. Pour azotala kuna par exemple, ya sombaki 30 000. Awa aye, azoteka ngo 25 000. Nano mbongo ne ya kune kiti. Siko azo siko document 25 000. Yango to lele pa ba konzi. Ba mekano ko taela biso dossier wana seke eza pasi makasi. Eza pasi makasi ke bande ko na biso bazuta mboka ba souffrir makasi. Ba mona pasi. Document ngosko bazwa wapi? Document bazwa futela kaka awa. Et pas ba armateur. Sikoyo message nini okoki ko lancer na bakonzi mboka o balandio
na occasion ozwi ya kosola na bango tala caméra pesa message na yo na bakonzi mboka ah message na nga bakonzi mboka ezanga ke batalela biso likambo ya carburant mazout ezomata makasi yango ezosala ke ba voyageur pe ba koto oyo bafuta mbongo mingi yango so majout ekitaki ate kiti mwa muke ekosala pe ba armateur ke basala pe ke ba par exemple ndenge kwanga boyaki na 25 bakita na 20 po tobikaka mwa ndamu sikelo ezoboma majout pe za cher moyen pe ke bango pe bakita eza te mwa difficulté makasi pe ndoto olele pa bakonzi yango wana batalela biso likambo wana po libongo oyo maluku ndenge eza boye seke maluku ezoleisa Kinshasa mobimba fo batalela biso likambo wana basunga biso majout ekita po baarmateur pe basungama biso pe tosungama. Merci beaucoup. Merci papa. Mbote mama. Mbote. Bonyo za malamu. Aza malamu. Awa toza na maduku. Na maduku na ibongo ya de roi. Okay. Awa yo sala musala. Awa naza musala na sala te musala nga na sala kana teka ka basaki oyo ya bafufu ba voyageurs soki baye nango na sombi na teki. Depuis bandi musala oyo depuis na bandi mosala bana 2015. Bana 2015 style elo onyo moni changer na ndebo teki. Banda 2015 ti lelo eloko emoni ngai échanger kaka esala ta 2 semaines te oyo namoni ke ndenge totekaka na ndenge toye koteka banda 2 semaines oyo tokoteli oyo nde ekesani bapres tobandaki kotekela biloko na toye koteka lelo biso moko tomoni tokamwe échanger toye kokamwa naye kokamwa lisusu nini mutu moko aye na mbongo ya po toteka kawa na $, nyonso tozwaka mutu moko aye kopesanga mbongo en $, apesi nga ngo na 25 nga nabi te $, eza na 28 abi te mama $, eza na 25 nga abi nayebi te abi $, ekiti yango biloko na libongo ekiti talo nde mpo na boye c'est parce que saki ya fufu oyo tobanda koteka sedi moko toteki yango 125 000 na saki toteki ba 80 000 ba 90 000 toteki mais lelo toteka saki ya fufu boye ba 30 000 35 000 nde eloko namonaki ke na mikolo esechange nde yango wana nake na tuni nakende dobi na wende nakende kosomba kwid na moni yango puye nasombaka nao nasombi lelo ekesani na malikutu nazongaki ya kosepela makasi nga nabi nazongi soki nakoma na menopause nakozongela suko bota sikawa lokola osepeli message nini olanse na bakonzi ya mboka na malamu basali na message ekozanga te na message ebele ya koyebisa kutu mosusu nakobosana na koyebisa ya kolase kuna mpo mokonzi ya mboka ayoka nasepeli makasi mpo $, eza mbongo na biso te $, ekoma konyata biso lokola kayasi eza mbongo na biso te biso tokola ngai nabota mama moke na epoke ya mobutu namona makambo ya $, te biso tovandaka mwana moke ayebi mbongo te naokamwa na epoke oyo bano toboti bango ayebi mbongo ayebi na Afrika Congolais ayebi $, oyo yango moto enyataki biso makasi ntango namoni ke ekomokende na kozonga epa na bango nde nasepeli na likambo wana makasi epuis message na ngai eza te mokonzi ya mboka aikapiko alendisa biso akende na biso tina suka biso tozonga na mbongo na biso bato wana mpe batika na mbongo na bango ayeisa mbongo na biso valeur mpo biso moko mbongo na biso eza na valeur te mbongo ezwa mbongo valeur ya libanda mboka ya biso moko eza na valeur te azongisa mbongo na biso na libanda deuxième message na ngai eza boye tozonyokwama tana modele toza tana modele toza toana posa ke tokolisa bana totangisa bango bakoma mpe lokola bakonzi ya mboka ndenge baza me tokoka te tokoka ata na biloko yango lokola emataki talo booteka mbongo ezomona na ebele me bosi ya retrouve te tinda mwana na klasi kuna akende kuna minerval eza
ya koloba te atotekaki boye 100 000 oza na bana misato Minerva kuna abengi 100 000 natekisa 100 000 boye nakokabola bango ndenge nini bamosusu bakokoma bakuluna bamosusu batiere mpo nazwi mbongo ya kotangisa bango te natinda bango klasi te mokonzi ya mboka bakonzi ya mboka batalela biso likambo oyo en plus biso toza lokwa tozawa toza baprovince na baprovince e situnga mutu naza koloba naza moto ya province ya Sidi Ubangi kote na biso kuna nde mboka ekauka kala mai ezalaka su te maso ekotaka kuna te tovivre na babiloko oyo ebomaka bato moi butu bamabaya oyo ebomaka bato moi butu mpo na nini kozanga moyen de transport tosala nini ntango bagungu banini banda kokota na Ubangi biso toyebaka makambo ya bakufa na mai te ntango makambo ya mabaya esalemi mpo eza eloko esalemi na maboko ya bato eza na tina te ezoboma biso moi butu siko mai na biso kuna eko ezokoka lisusu kokotisa masuwa te eske bakonzi ya mboka bazomona yango to te mpo population mpe oyo evotaka bango oyo balobaka na tina na bango bazalaka kuna bango sikoyo bazoloba nini bazomona te bana mpe tozonyoka tozokolisa bana na pasi tozotangisa bana baso soki akozwela biso susi ya likambo wana azwa yango tomonaki lokola gratuité ya baekole eza ona gratuité ya baekole kuna oke soki alingi atiela biso baekole yake awa ekole kuna ekole mpo koboteleki mpo na gratuité wana ekole moko soki eza bana bakokota ata 2000 mwana koyoka nini mwana koyoka te azwa charge ya bato atia bango mpe batangisaka bana wana balakisi nyonso wana azwaka charge na bango makasi mpo batangisaka biso bana malamu ntango baofutama te moye batangisaka biso bana malamu eza te ndakisana na mwana nga moko abanda kokota atuka na deuxième première azokoma bien azotanga bien amati 5e première eloko wana eza lisusu te abakokende talaka ye ya mwana azokoma bien te moye balakisi bafutama bien eza te batangisa bana bien eza te ye moko ayebi moto soki aza libungu na nzala moye asala mosala eza te nde yango tosenga na mokonzi ya mboka loko azokende na biso malembe tosepela na ye akende kaka bongo akoba kaka bongo ti na suka ti mboka ata biso tomoni ngonga mbonga we kobonga tata na bana biso ata na bakoko na biso bamona yango ndenge kozala message na nga na apesa na bakonzi ya mboka balukila biso solution tala mabongo ta ndenge toza totekaka na moi 6h à 6h tovandaka na moi ya 6h à 6h ovanda moi boye ti zonga na ndako ki olembi alukila biso solution ata likambo na biso ayoka mawa Tiens micro. Mbote papa. Comment maman Denise? Ah, maman Denise. Ndoi ya première dame. Awa toza wapi maman Denise? Ah, toza komi na Maluku, na libongo ya Mazer. Na libongo ya Mazer yo sala musali. Ah, tekaranga fufu na masangu na nguba kande bomoni boye. Mais eloko moko ezoboma biso bato biloko ambuma masangu fufu ebongaka courant. Soki courant ezali nde tokoteka tolesa bana bien. Mais na moment oyo tokende 1 mois toza na courant te, toza na mai te. C'est que koteka ezapete bana ba classe bazongi na pasi Minerva ezozwa mate. Pona biloko mibale wana tosalelaka courant tosalelaka mai. Mais na minute toza na courant te, fufu ezoteka mate, masangu ezoteka mate. C'est que bongo place ba nikisa to nikisa na courant mais siko courant ezate moye muta sombela yo ezate po ako nikisa wapi courant te maite siko mai esala na courant ezate maite tozo kemba makasa na biso ekomi na ebale bana bazo sila kokufa pona kokima mulunge baki kosukola c'est que to vivre na kokoso penza pona courant na mai
na biloko ko mata me mbongo na boka batu ezate donc tozo vivre ka bon tozo on li kamba courant elo ni esali ke courant ezala tie po biso na musika toyoka ke na maluku nde courant ezala bien siko nini esali ke boza na courant maluku bien sûr courant penza liboso ezalaki ezali ko kende te mais siko toyoko sutuka moi mo pepe salaki nango ya mukeza kutata mo pepete pylone eyoko kweya soki bayiba biloko na se soki ekoya kina mo pepe soki pe ezala nini eza secret ya SNL moi biso toyeba ezate to vivre ka mulini ka boyo courant ezate ti to kende un mois yango siko pona likamotali biloko ulia toyoki ke dollar ekiti bino awa situation eza ndenge nini to ekiti te bato ya dollar balobi dollar ekiti na biloko ya ba maison ya ba magasin ya ba boutique ba dépôt ya minene mais biso pona biloko oyo ekiti nango kaka te kokita nango ezake voyageur azo uta kuna azo ya mama ko wela kosomba fufu na masangu so courant ezali lokwa courant ezate mama pe akozana mirumiri pona kosomba akosomba na prix oyo ya lingi c'est que ezo bala na penza te prix ya commerçant na prix ya yo muto zo somba message nini o lancer na bakonzi ya mboka d'abord na likambotali courant et puis na likambotali biloko na wenzela kine de bakonzi bangonde soki bazaki batiki SNL pena ke na ndenga malamu courant ezali ba sololi pe na régie des zones ndenga malamu ke mai pe ezali biloko ba ndeza ka base ya mboka so biloko wana ezali en tout cas mboka pe ko tambola bien à part ça c'est tozaka kolela kaka courant na mai na ndenge dollar ngo ekiti tozo mona na biso pe eloko nini ekiti te biloko nde tozaka to sombela ka nde tozaka Voilà, bolandi ba avis ya bandeko ya ndenge na ndenge ba manutentionnaire, ba commerçante, sans oublier ba porteur bandeko nyonso o ba sala ka service awa na libongo ya Mazer mutu na mutu apesi opinion na ye par rapport ya to par rapport ya difficulté nini ya kutala nango selon angle oye asailaka musala. Merci, j'espère que mutu nyonso à comprendre, à découvrir nini et les kaka awa na libongo oyo. Merci na binonyo sonde bozaki ebele ya kolanda deuxième partie ya voyage na biso awa na partie est ya ville ya Kinshasa na district ya Tchangu particulièrement na commune ya Maluku. Topesi bino merci bouti pe koyoka ba maman ndenge balobeli likambo ya courant que courant ezali te. Est-ce que ezali ya solo biso moko tozali kokita na ba avenue na ba balabala na ba rue ya Maluku to constater yango soki ya solo courant ezali to ezali te. Na boye yango wana topesi bino rendez-vous pour na troisième partie ya voyage na biso awa na commune ya Maluku. Tokolobela essentiellement likambo etali banzela, tokolobela essentiellement likambo etali transport pe mingi likambo etali courant awa na commune ya Maluku. Merci na bino nyonso ndenge bozaki ebele ya kolanda biso botikela biso ba avis pe ba suggestion na bino na ba commentaire tokozanga te ko tanga yango pe ko porter ba réponse pona yango. Merci tokutani bongo na troisième partie ya balade na biso awa na commune ya Maluku. Botikala malamu pe botikala na kimia soki olandi biso pour la première fois ko bosana te ko s'abonner pe ko activer cloche ya notification pour na kolanda ba vidéo na biso mususu. Merci na bandeko bazo komela biso déjà ndeko Joujou o azali moko ya ba abonné na biso ya France. Merci pour na ba commentaire na yo, merci pour na ba suggestion na yo et komela kibiso soki pe olingi to bwaka yo to opesa makanisi na yo komela biso tokozanga te kosala yango parce que entre biso na bino to komi déjà to koma déjà famille PSB izawana na service na bino tokutani mbala sima.